bakomisa nzambe te mpo bayoki Karine. Voilà, chers amis internautes des Beaux-Arts Télévision, Nebi qui Bosé Bélé, Bosé l'émission à la période des stars avec votre humble présentatrice Grâce Makola, autrement appelée la bouche et les trucs de la presse congolaise. Nous sommes là malgré des problèmes, mais actualité obligera biso toujours. Tolukela bino bato et bino obolingara tellement ba obayebi koloba et aujourd'hui dans un invité nanga ça très spécial pour nanga et puis pour na bino nyonso tout par rapport à l'actualité makambo ezali. Avant d'abord on a présenté bino invité nanga, je commence d'abord ya ko pesa ba big salutation par mon équipe technique plutôt et moi de la presse à kisi makas akimi singa maloba. Je commence d'abord par mon équipe technique, j'y reste bras d'or derrière la caméra. Il est Claque Serpent depuis Bandalungwa ainsi qu'à numéro 1 Papi Kelly depuis London City et à Grace Parker ma concert Viron Zambijika qui s'est autrement appelé l'artiste a plusieurs styles hein, donc on est là, on est toujours là. Mon invité dès aujourd'hui c'est Moura de la presse Babi Boebi déjà makambo ezali na temps normal. Oboyo sali mokili na yo. Bon après-midi. Bonjour, bonsoir, on a internet, nous sommes au bazar bonché, Scotty, babonné, na bino sur Penda, Bambote, na bino presque boza. Plaisir, oui, bah qui boza vraiment belé, bon, on a la biso, pour tout yara na pour na actualité. Donc merci à Willy Mouché, Nicole Damboka, merci à Zizine Ale, ma maman na Voldi, Marie Pauvre Bobette, la l'italienne depuis Italie, Nathalie Babi à la Sublime, sans oublier, ya Myriam Oueteya, star. Donc voilà, bino nous sommes boza branché, Scotty, na ngonga, oyo, Bambote na bino. Moura de la presse, boni, Moura de la presse TV. Moura TV. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. On est la deuxième chaîne, la première chaîne est comme la Moussoussou et qui est déjà à 7000 abonnés. Donc voilà, ça se passe bien. Tout ça on a peine. Mais il y a une fille là que Moura on est à combo na yo zwango kozwa. Donc oui na ba succès miko. Lorette donc non na échappé. Na yebité. Ya bon yo bon tu yo betanga comment na yebité. Siko tina na ya ruyiba combo na. Mais il y a un moment, il y a un matanga, il y a un star, si je ne me trompe pas, il y a Dadi. Bavandaka ba obeta lisolo. Yo mo ibinga place bato bazwe belé, donc c'est trop de lisolo ezate na toujours calme. O murane za kombo na ite za kombo na ngam na ya na makambo wana donc ya iba ro iba et comme yende ko lo kombo. On a melanga bien. Je n'ai pas na tout. Je n'ai pas répondre à la question. On a pour naïbi mutongote. Ba répondre à monsieur Tamuto na yebi hein. Ba juste nga ke yende mutaki na idéologie on après na répondre. Est-ce que depuis abimisa kombo na musicien ni na yebi? Il faut tout na yebi na musicien ni na yebi on a kombo wana, musicien ni na sabwaka on a kombo wana. Donc voilà. Tout bête ma soeur va kufa te pardon. Tout bête ma soeur va ta vivant. Voilà, Moura de la presse, affaire Barbara, Babi Barbara, azo manqué au respect, donc devant la caméra, n'a habité. Babi yokomo lia mikolo, oko tambongo na actualité Karine Mokondo. C'est pas un problème, mon Karine actualité, où il y a l'élambon, bateau y a l'élambon, pour y a ça, et le Karine y a ça. Ba jija était na le baki to le baki on to lia na komba Karine nkonde tinga pa mikolo nyonso na ticket na ba na sata 2 mois kana lobela na kombo ne miniature elongi na ye titre ya kombo na ye o comprendre ya lia na ba komba ba fali alia na ba komba ba mampata alia na ba komba ba wera alia la ngokutu des années au kebiso no m to kata na pe o comprendre to lia na kombo na liko na ngumto bank sa mutazate to na internet mboka bana pasteur azate yeso azate jijima a izalaka te. Tu as un état de droit sur internet. Bon, pour nous bien la combo na bang na bangani. Bang l'autre. Barbara so 67 so na ninga na yebi na yete na zaki lobby na ba vie na nga na mona kaka na WhatsApp yindi ba pelle ba to benga na ba pelle normal na ba WhatsApp azo koma kota kuna pa Marie Laure yindi. Il paraît ce qui Barbara a fingi yo. Nga yebi na Barbara nguti. To na koti
na moni ka bato ba commenter bo benga mura za wapi aya ko ça droit de réponse ndé na yeko benga Marie-Laure na koti na tu Marie-Laure problème ni nango bato baza na besoin na nga boye ba bi mutu mo ko finga nga ni Marie-Laure yebisa non soki barabara soki pede mo barabara soki nani azana na poto azolo bakeo ya osona nanga te avant sona nanga ifonga na ya poto pona to so anayi mais quand on a yebi nanga yete ndé mutaza besoin zo gaz na sima nanga parce que na bi ba peda solo ba misa ba mbongo na mo ba yebana vous comprenez le quoi ba Lido VIP ba Geller VIP ba Mathieu Bicherera ba Ore Babu o ba Kofi ba Yemba vous comprenez ba peda sango ba kenda sango ba misa ba mbongo pena bo ba chicon on sentir que azara nango parce que o wana le quoi na yebi ete ana besoin zo kombo na sima nanga comme na notoriété na sima nanga na opie makamu kitoko ok pour nga modana kombo tant ya luka simba mutu na kombo c'est-à-dire ayebi ke ozwa makambo par rapport ke mbongo futa ba misi ezate oyeba na ozwa kombo na sima nanga ozwa makambo. Quant à moi, ton bolo va ma solo Barbara, on a donc ça c'est une fille. Donc naïe APD azana poto. APD donc voilà, na pesa ke devant mon corps pour ya fingi biso bataki chassa bo soufara mo héros qui chassa kuna ya zano tonne calamité hiver. Nga na pesa ke abimsanga relevé bancaire. Fin ma solo. Vous comprenez? Pour nous tous aboyer, tout le monde a biso boy to yebanité. Vous comprenez? Initi na rotale vi na la télévision parce que eza ba bien nanga. Em suna opesa nanga yote. À quoi sert ba mona na ko sa orgueil mon na télévision? OK na opesa pe ba tuté. Yo mo to se réserve to mi bombaka. To apena ba moment musu po tamol pe na boy. Ozanga ta 50 francs pe ezate. Moyebi ki fona za économie, fona za eloro boy. OK na ko simba pe atate. Vous comprenez? Est-ce que le quoi ya na poto mbo rezo couler le na miel, rezo couler ba millions. Abimse nga relevé bancaire parce que nga banque na ngeza na téléphone. Vous comprenez? Son abina bimsa relevé si qu'on a capturé pas na bimisi na tché. Devant na PC yango na relevé bancaire bimasko total nem taza na poto na ngam na kishasa ya zo finga sko ngam na kishasa total ya za nini. Voilà. Moura de la presse na uti ko landa live na mo boye ozo silika so ba mekili so bimsa ba audio. Na ebité tellement ébélé le col la makambango ezana nous il y a un monde qui est toujours réservé ba audio musu c'est fan nan parce que Karine na baka loba les 6 to c'est les 6 sur yo loba ni to yo kai pour sur le col on so ayero kosa ndi ba audio ni ozala puina biso pour to obimsa ba bon bongote pour ici la valeur on comprend to c'est là ya ko loba o ya ko kosa les 6 ndi biso pe to obimsa ba o pe to zana parce que to na ba audio ninga zo bondela ba bazo c'est pas wata ninga zo bondela ba dodi shungu azo luka ko so na ba tout et tout donc voilà ils ont réservé audio na msoto bombi donc c'est ça mais ma solo audio na yoka ki quelque part ba obeta li solo ke moura ba audio na ma solo obeta eza yango te ba o eleka pa Marie-Laure moi ka eza ba autorité te bango ba vona bango eza bongo te donc bo luka ka makambo bo luka ka ba base na makambo bo luka makambo na comme ba ondeni ba mona te ba leka pa la mama ba ba ke wiza biso ezaki makambo na biso ya groupe na biso infiltré dans un cadre groupe ndazi makambo ya bimisi bongo na za attend monter ba audio donc ezolong wa bo ki voit papa FMT ba yebi voit papa FMT na ninga loba na TV ba yoki yangote na monter pe voit papa FMI o liko na ngamba ndimaka ki ba na mona le côté faut ba ndimaka des fêtes za ngam na bango pour na yebi ki batwana ba loba ngamba na ba charge ko liko na ngana ko so na ba charge te donc voilà to beta masola ba ba vivant to beta masola ba vivant penda o yebi ki a vivant so za vivant te er autant te donc voilà le ko na mami na bango déjà ayi makamnyo so to lo ba isa solo les prévenir bon mon ba capture na bimisa ka osen to chena c'est voilà c'est ça ero ba pété to pesa bato bazo ba pété ba grade to matila ngo bato bazana ba pété o bana ba kombo na YouTube to matila ba grade donc so zana na grade te pour ko na déjà au talamité au fini no mutu m 120 vie ce que tu na répondre na peso pété ngana zana ngo simbite to beta masola bato ba 30k ba 28k ba 10k on comprend maman to beta masola ba 120 vite voilà. Moura de la presse tant obeta de ma solo ba capture ezali on a sala ki ba ki ba tsana c'est d'après tout aux bateau pourquoi comme meka ko comprendre et que otile na c'est ole o mataka toujours dans mamba famille Karine te to lia te to sekate to zape ba camarade te to passa pe ba bon moment te ezaki yo na camarade au kaboli ko mo bo meleli mai te ngana to sala ngote donc to sala ngote déjà internet c'est église te na na ton bomba bêtise pe ma bête bible yango elobi lo beaucoup zo memo na mabe kata o moni ndoki belela voilà vandoki alianga des chances na mi beleli ba ba ndoki azo lukanga na matoko ma ba camarade na mi beleli na boya alianga iboye ba tunanga okomaki kuna ndenge nini biso to yeba kité vomé déjà ba yeba ke poso le kambe comme moura lo baka avertissaka biso c'est simple. maintenant bato ba otala biso bangi ba yeba vraiment moura de la presse yo na Karine ko bo liate bo bimate bo
beaucoup na milieu monté et là on est comme beaucoup matina niveau on est bozali po ye amanka bato ebele ba respect biso tozo ba para bato ya manka ba respect ngana lo bango za voix ya ba sans voix na ya wana na zana na s'imposer na internet pona bato ba lo barate na s'imposer na internet pona na bango na zalo kwa Yesu nde na internet na lo kwa Yesu pona lo bato o bazara ba faible. Donc voilà, il y a tant à finir à battre musubi musubi bazo pe okazo fanda te ko sekate même pas 30 secondes yo fanda po loba mais à passer parvenant au finir bango. Donc voilà, biso beto osaka o ya sala école de Karine. Bon, il y a spécial les atteints, il y a rien de spécial, il y a rien de nouveau. Osaka o ya sala. Voilà, bato mo ma bete skol ko nango ba comme nzambe te po ba yoki Karine a comme un problème lelo yango ba limba comme nzambe. Te il faut assumer makambo ya sala. Wana ça ba retomber ya makambo ya sala. Ba retomber masumo ya sala bato yango ezongeli. Donc faut bato ba yeba ke non biso pe tozana mpona koatake na ye donc soki alobi biso pe tolobi kande baloba tous ces pays tous ces pesi ya lola efutama na lola ya se pe futama na se mpo ya lola toyebi te ye so ya msocha oke yo na place ozala ministère ozala ministre ya koyembelanga to ye botia ye na suka kuna ye azelaka makambo nyonso euta kuna azwa yango na suka ocomprendre ya lola eza makambo ya lola awe mutu moko ta ozwaka mabe na ye ya awa akende kofuta yango na lola aza te c'est que l'homme aura semé il moissonnera au foot en haut donc voilà. Merci beaucoup. On continue toujours avec Moura de la presse. Là, je profite à l'occasion. Il y a sa big salutation dans Pierre Landou na Salon Bercy. Je profite aussi à Eva Katanga depuis quelque part, ainsi qu'à Coco Coxon, à Merlin Lelo, il y a Patricien, voilà, Bosa tellement ébélé. Maître Maipai, voilà, Patrick Ekofo. Tozo continue toujours na Moura de la presse. Moura de la presse, Babi, actualité à Karine Mokondi et comme il bon actualité à mi ange mi démon. On a place pour l'obéla makambo héritier watana bebo l'obéla toujours makambo libale à Karine Mokondi. Ange mi démon est bimité, désolé ne bimaki. Voilà, désolé déjà, il s'annonce bien, ça s'annonce bien. Les autres bêtes déjà partout. Tous les années, Ange mi démon pour tous après pour la promotion. Actualité, moi, je suis au bon moment, mi Ange mi démon parce qu'il héritier déjà l'écolo. Bisous tout le monde désolé les autres bêtes donc voilà c'est ça. Comment tu analyses les clips, la chanson, ma belle parole, tout est dans la carte? Très bien, l'artiste, bravo à l'artiste, c'est assez le mot, il y a bien et le mot, il y a meilleur. Et ningisi ba fan na ye parce que ba s'attendre ki na ngote que un artiste akoya ko se réconcilier na ba fan na ye au moment où ba fan ba zaka de si na ba mameleka mais artiste au moins a sali une bonne fois ya koya ko s'excuser auprès ba fan et puis na ba maman nyonso en tout cas courage na héritier watana bel artiste et félicitations pour la geste et salut so bien continuer toujours pour carrière nous allons bien donc voilà. Bato vota biso va comprendre Moura de la presse azaka na katia F victime ou azalaka na orchestre mo quelconque parce que Moura de la presse azalaka wana so makambo yebwe baye ba forma position na hotel victime te nga za engagé kuna te ba futanga pe kuna te na lobela ba artiste ne so basala msana bango bien so sala msana bien na lobela donc voilà na F victime na lobela kaka fali parce que azar artiste so sala msana bien moi je suis pas engagé là-bas ba futanga kuna te na zo apé salaire na fin du mois donc c'est ça quand na lobela héritier depuis na lobela fali c'est ça voilà par rapport il y a conférence de presse na ye to lobawa uti ko sala na bandeko journaliste mususu il y avait de moi lobaki que bango moko entre bango ba na problème te batu ba bomela bango disu musala isa ba journaliste na yebite entre étape azo loba par rapport ya yo pe nous avons yo ki oyemba moko wana to ezande. Non, ngai te nga na bomeli musala ni nga na lobela nga makamna na nenga bien na kumisa pas ça musala bien donc voilà nga za journaliste nete le baba journaliste o ba lobela ga yende ba bomeli musala nga en tout cas na sala na orchestre nete na ko défendre na ba bonne bonnes œuvres donc voilà nga na ya ko défendre na ba œuvre malamu na ya ko défendre ba œuvre mabete tant na ya na défendre na ba que non c'est le meilleur artiste au azo ba trophée azo mi sabanze mo zo beta partout dans le monde entier voilà c'est ça. Big dédicace à toi Charles Mbongo contre Mbongo ainsi qu'à Hans Bomolo donc Willy Tizon vous a vraiment ébélé au Bolanda biso partout dans le monde nous sommes arrivés presque à la fin de cette belle émission. On a habité Moura de la presse au Kolobani pour une émission. Voilà, en tout cas, je ne pas retenir ma lamu, ouais, ma bébé tient assez, il y a ma lamu pour retenir notre lobby. Donc, si vous avez branché ce côté, si vous avez musicien sur mon kill oyo, vous continuez à consommer, désolé, na streaming, na plateforme sur téléchargement pour soutenir artistes et surtout la spiritualité, il faut vous être actif pour soutenir artistes, maintenant de warrior, soutenir Fali. Donc, en tout cas, je vous aime tout, de partout, donc voilà.
Encore des jours possible on devoir dans tout au ya komeka ba audio. Ba omona ah ya na ba audio belé. Ngana ngwa mbada ba audio eza somme. Donc voilà. Merci beaucoup Moura de la presse pour notre temps accordé vraiment. Bachar a mis un internaute des Beaux-Arts TV, boy baké nazala wana toujours pour nous sepeli sabino, pour nous koyebi sabino, ba information, ba actualité, ndele karana kati ya Congo na biso. Là je profite aussi en ça. Un grand merci à Gilles Ouechi depuis quelque part et ici que à Malela les champions, voilà. Un grand merci à Yo Kennedy FMIA. Donc ainsi que à Medio Medina, Bozara toujours ébélé, on a bien Bozelara. Ceux qui vraiment vidéo écoutent na Bozara TV plutôt. Direct Bozara pour la Hollanda, voilà. Un grand merci à Bato, on surtout Balinganga, ou Balinga Musala Rangai. Bato, on surtout Baedanga et surtout na ba conseil ngaza na matérialiste te. So Bozana pour na conseil vraiment, yango dépendé fortifié beaucoup plus. Par rapport ya makamususu ya kanasi so na collabo na musala eza par rapport ya ba motivation net ya ba vironza mijikaki ya ba bob sakadika ya ba tosha ngiongo malgré ba bili boko esindola mabe foko katango mais merci mon vieux na ba conseil muso pesanga na vie et ça la kena koma o nga nazali quand à moi na linga bino vraiment bo s'abonner bo commenter bo et maraba émission na biso bo partager surtout et ça la biso to kende toujours liboso. Un grand merci na bato bazaki pembe nanga ton nande ko sala analyse nangai na Moura de la presse. Un grand merci à George Manya Malika plutôt ainsi que à Joe Bakali wana baza ba ene nanga babanda musala liboso nangai. On se retrouve à la prochaine. Bisous bye.